nyonso bozali kolanda émission na bino ba réalité à Kinshasa sur Canal Kin Télévision. Faut s'abonner ebele ebele. Tu bisaki bino lelo tu ekolela mingi moko ya ndeko na biso ozapi mopanzi sango o babengaki na kombo ya Patrick Palata azalaki journaliste na CCTV asali na Kinshasa asali na Bakongo asali na Équateur ti akomaki bakote ya Katanga lelo to perdre ndeko biso Patrick Palata tukutana na baninga na lelo to ya mandeko Dede Amuli a tozali na morke ya Ngalema corps na ye ezali kobima lelo mbote ndeko Dede Amuli mbote esengo eza makasi ya komona musala malamu mais maweya na motema po ete toyebi kozanga moko wa biso azalaki mopanzi sangolo wa biso moto mayele moto abwanya qui vient de nous quitter vraiment ça fait très mal. Tu me fais plaisir du fait que tu t'es investi pour accompagner en donnant le micro aux gens de témoigner pour la personne de Patrick Palata. Je me Patrick Palata, moi, mingi, vous passez un temps belé. Message nu européen, ça, il y a tant qu'il comme ça, Patrick Palata, ça va témoignage nu rose en Patrick Palata. En disant juste à ceux qui sont encore en vie, toye ba kobongisa, tant que tu as bon moi. C'est-à-dire, Patrick n'est plus, Patrick est parti, mais c'est un garçon quand même qu'on ne peut en aucun cas avoir beaucoup. Il y a Makamamabe Panaye. Patrick savait vivre avec des gens, Patrick a bien vécu avec des gens, Patrick a été très gentil avec des gens, Patrick aimait son travail, aimait ses collègues et aimait ce qu'il entreprenait. Aujourd'hui, il n'est plus, Patrick est parti, ça c'est choquant, dans des conditions vraiment... Yamabe, mais c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. On a fait pratiquement un mois et demi, pratiquement un mois et quelques jours. Oui, Bimité, Poussi, il y a eu des gens qui jeudi, j'ai vu des gens qui m'ont appelé, qui étaient jeudi, même Lélo. Engouement bateau ezalité parce que Bazeli, ça a pris trop du temps. Mais on va l'enterrer avec dignité, honneur de son passage sur la terre des hommes. Il a été un moto, la linga la moto à Boigna. Alors Lelo atiki mosna bana Patrick Palata, message nous compris ça na mosna bana ou bien message moi consolation. Bon, beaucoup de courage à sa femme, beaucoup de courage à ses enfants. Bazalon Pemikie, Dieu va faire grâce. Dieu a Kolo orphelin. Il s'est toujours préparé. C'est que nous ne calculons pas. Donc, Nzamba Yebaki que Patrick Arokufa, Nzamba Medatiki, parce que volonté nae et Salama Ayebipe que Patrick Atiki orphelin. Nous qui restons encore en vie, Tobo Sanabana on a été, Tobo Sanamwasi on a été, Tozala toujours na mwa ngonga ya kokanisa ete moninga moko to akana ete to akikolia komela ensemble atika mwasi na bana. Donc s'il y a lieu de faire un geste, je demanderai à tous ceux qui l'ont connu de temps en temps, bayaka kosala geste et pas mwasi na bana. Merci Ndeko Dede Amuli Lilobasuke kozala. Lilobasuke yaka biso totika na mokili toye bakomi bongisa po ete lobi na biso ya na maboko ya Nzambe toyebi yango te. Merci na bilonyo so lelo tozali awa to tambola to kutana presque o nyonso basangana na moko to perdre Ndeko Patrick Palata ba opesa ba témoignage na bango na o etali Ndeko Patrick Palata. Tous l'accord et bima après botala nenge bobsek ekoleka. Merci. Mbote Ndeko. Ndeko Canal Kin Télévision émission Variété à Kinshasa to kutana na lelo c'est présentement muke avant tout banona mituno tozana. Comme on anga innocent olenga naza mupanzi sango. Mais naibani mingi na compte ya scooprdc.net où ils a médias en ligne où il était ba information mingi ya politique économique na kosala ba analyse ebele. Chaîne Canal Kin Télévision YouTube na biso émission Variété Kinshasa to kutana na lelo na matanga ya moko ozaki mopanzi sango Ndeko Patrick Palata to yebiki bo travail na pe mingi bo munani bo kutani ba reportage Ndeko Patrick Palata ba témoignage nini ya malamu ko kopesa biso. Bon, Patrick Palata bien kazaki le kinanga na mbula mais c'était un ami vraiment.
oyo nga mpenza nakutana na ntango abimi prison parce que ntango bakangaki abeti ba 3 ans et demi na prison wana na makambo ya lokuta bakoselaki ye toye kokuta nde to raffermir barelation na biso makasi à travers Serge Kabongo nde mikolo nyonso komokutana na bandale sifo ndenge bakino baloba tostafaka tostafe bien na bandale donc ekomaki déjà libota moko monene. Mais souvenir à Malamou Otto Gardenae, c'est un garçon qui était très hospitalier. Donc, ce qu'on quitte na Matadi, Nicolonios Sangunios Sabandoko Matadi, c'est lui qui me prenait en charge. Il y a une aux Anambokananga, au Kofote Loko, mon côté, Vandana hôtel, Melanayo, Lianayo, Wanande Kadona Zopesal. Donc, c'est un garçon qui était très, très, très hospitalier. Et du côté où on a battu, on va témoigner, battu, on va zinga nang, au token na Matadi, ils ont Jacques Moulima, ils ont Dani Mangao, ils ont Richard Kamunga, ils ont même Serge Kabongo, la battu, témoignage, Bakosa, la Bangonio, ce qui est Patrick, c'était un garçon hospitalier qui savait vivre avec les gens, qui savait partager avec les gens. Bon, Nzambe Asali Ndenge Asali, Azuye na âge moko muke, 42 ans, où il fallait qu'il y ait tous les 2 décembre, mais à Kokisangote. Nzambe na makanisi na ye azuye bon topesaka lokumu mais tosenga ye abatela bana oyo batekatiki na niveau professionnel ndeko Patrick Palata ne kokumba musana ndeni. Non, c'est un garçon professionnel. Et le côté bien à kiosque au biso to kende pour participer à l'initiative nae o ya sala bien que bando animé mais c'est lui qui a créé l'émission kiosque au isali batu belé au municipé batipité belé ba leka na émission na même na Matadi soko ke na Matadi okoyoka ba témoignage bien que c'était un professionnel, un journaliste moins conflictuel qui n'avait pas de problème avec les gens mais qui travaillait, qui faisait bien ses investigations, bien que ba investigation ça ba pas si mais c'était ça. Donc c'est un garçon qui est parti avec la profession à fleur d'âge. Ndeko Patrick Palata kei atiki bana atiki mwasi message ni ko pesa na mwasi na bana na famille na moyen basalo temezate bakanga motema batala nzambe yende muto abengi biso pe tozali bon oyo moke tokozala nango na makoki ya nzamba opesi biso bana wana bayibake batika pe na papa mususu. Merci. Toujours continuer toujours. Mbote ndeko na pour ça muke. Oui, Mbote. Ndeko se présenter comme on ni peut aux anani. Comme on a Dani Mangbao, nazali rédacteur en chef il y a un site d'information scooprdc.net. Canal Kin Télévision Lelo, émission Biso Bariata Kinshasa sur YouTube Canal Kin. Ndeko Patrick Palata azalaki moko ya ba journaliste na chaîne de télévision CCTV. Ba témoignage ni ya malamu za nango ya Ndeko Patrick Palata. Bon, Patrick Palata a d'abord l'équinanga na âge, mais c'est un ami, un frère, beaucoup plus un frère parce que Nazo qui chance à quoi il était tant à travailler dans Kinshasa parce qu'il a travaillé, je crois, dans CCTV. Nazo qui chance à quoi il a arrêté, mais n'a quoi il par après. Évidemment, tout coûte rien à Kinshasa, mais on a comme déjà Matadi. Il y a par le canal des amis journalistes, il y a Radio Capi surtout. Un frère à moi, Jacques-Yves Moulima, qui est encore dans Radio Capi, né Moutou, a présenté la Patrick. Et puis, du coup, on s'est adopté l'un envers l'autre. Tokomaki, le rôle de Bana, il y a 20 ans. Patrick Azalaki, Ndeko, que Alinko Kamoutou, allait la tepembenaye. Même ceux qui Azalaki n'a possibilité, il va chercher des possibilités pour te soutenir, pour Tambovandi, à mon avis, que Moninga Zako s'inquiétait. C'est quelqu'un que nous allons toujours regretter parce qu'il est parti trop tôt. Il avait beaucoup de projets professionnels pour la vie, mais éthiquement comme ça. Et puis surtout, Kebana Bazana Noumike, lui-même est parti. Trop jeune. Je crois qu'il devait avoir 42 ans au mois de décembre ici. Ça nous surprend et ça fait très mal. Et surtout qu'il a confié de manière inopinée. Ils ont raqué tout, mais Patrick Abélité, il revient du voyage, on nous appelle le matin très tôt qu'il a confié. C'est très dur. Au niveau professionnel, on doit besoin de Patrick Palata. Oh, Patrick, professionnellement, il est bagui Moussa Naye. Il est bagui Moussa Naye, la preuve que l'empreinte n'a été heureuse à CCTV.
bien que aza sous na CCTV à komaki indépendant à Salaki chaîne à la télévision na Matadi, je crois Talatala TV, mais empreinte na été le ezali la grande émission kiosque où ils na canal na CCTV, c'est la conception et l'idée de Patrick Palata. C'est lorsqu'il est parti à Matadi comme directeur provincial, il y a CCTV, né à Tiki émission, où ils ont continué Pelelo, il la bonhomme de Chemenango. Il est arrivé à Matadi, il a travaillé avec CCTV. Et puis comme dans la vie, on a toujours des ambitions, il ambitionnait d'être aussi patron des médias. Et puis c'est comme ça qu'il a fondé Talatala TV. Ok, ils ont la référence dans Matadi sur OK, Talatala TV, tout le monde connaît. Et puis il avait des contacts dans les showbiz, en politique, dans le monde des affaires. C'est quelqu'un n'a habité. Ceux qui n'ont pas un jour témoignage à ma baie, n'a convoqué Patrick, que ce soit professionnellement ou socialement, n'a habité. C'est quelqu'un qui avait de l'avenir d'abord, parce qu'il était encore très jeune. Donc il avait encore tout le temps pour aller au-delà de ce qu'il a déjà fait. Malheureusement, la mort l'a surpris à fleur d'âge et puis il est parti. Un message à paix, la famille, et moi aussi, oui, pour moi aussi, surtout, que Azala Nakimia, évidemment, c'est très dur, épreuve, qu'on perd de mobile, na ajo, il n'y a pas longtemps, alors, biso Sengaye, Azala Nakimia. Biso bandeko ya Patrick Tolemba était surtout bana Tolemba bana te tosenga pena libota ya Patrick ba encadrer madame Nabana jusqu'à ce que totika Patrick na isika na yasuka masolo na famille et salama na ndenge ya kimia biso bandeko ya Patrick parce que tozaki so ba camarade na été même madame na ya yebi qui biso nde tozaki bandeko ya Patrick parce que ngaso na komi Matadi. Je ne dépensais même pas un rond. Patrick me prenait en charge. De fois même, argent depuis je crois moi, non, vous êtes ici à ma charge, donc vous n'allez rien dépenser. Alors Bisso, te rendre ascenseur maintenant qui n'est plus là. Au sein de la famille, base à la kimia, disparition de Patrick est à l'occasion, il y a tiraillement. Parce que Patrick, Azalaï Moutou, il y a kimia. Bien que Mokili, il a été déclaré innocent finalement dans ma politique l'année passée. Alors, Azali Moutou Kimia, Bissobaki Moutou Kimia, et Nanda Coupé, tant aux zéro Kende, Patrick Moutou Kimia, même dans madame Bazali Batou Kimia. Alors, disparition naïe, et à l'occasion que pour na batiraillement ya na famille. Bisso de notre côté, bande qu'on a ya profession. Kimia wana ezali et nous nous sommes déjà concertés quelques-uns tokoluka ndenge ni pe tokokende komona famille na ndenge na biso tomeka pe kosolola tokabola mécanisme surtout toza nango oyo toyi koloba te na famille et en présence ya madame naye surtout mpona bana. Moi structure mon bosala ba journaliste qui beaucoup temps après matin à bruit kokende pe ko assister moi aussi à Patrick Palata na bana naye physiquement. Si, officiellement, tout ça déjà dans UNPC, Union nationale et presse du Congo, donc c'est déjà la structure formelle. Que dans le cadre, et évidemment, j'ai vu d'ailleurs quelques-uns des responsables de UNPC basés déjà en morgue. Dans le cadre déjà, il y a la structure officielle, Masolo Ezali, mais il y a une profession. Dans toutes les professions d'ailleurs, il peut avoir une structure officielle, mais ils ont une affinité Moussoussou et c'est développé selon soit les générations, selon soit les parcours. Donc en dehors, il y a UNPC, nous avons aussi notre cadre, bon, je dirais peut-être privé, mais pas tellement parce que Zara a fait des journalistes. Nous avons déjà commencé des contacts et dès que en termes aussi là, en dehors, il y a UNPC parce que Massoura et UNPC, ça nous concerne tous. Mais nous autres, en tant que frères de Patrick, autres, intimité professionnelle, sociale et comme ça. Donc, on a tous sur la peine pour aller voir sa femme et sa famille. Pour ma solo et concerner structure nabiso bien que ce n'est pas officiel mais le modèle tout vendre déjà c'est quelque chose qui est connu et que chacun sait
sait qu'il portait Patrick dans son cœur. Chacun sait comment il portait Patrick, comment ils ont cheminé ensemble. Et toko sale la fibre wana, il y a amour fraternel, il y a amour professionnel wana. Potomeka, comme on appelle moi si à Patrick, na famille à Patrick pour la masolo. Merci Ndegolangai Tokutani Lisusu. Merci la Bionion Solanda, tout c'est l'accord et Bima. Et après, Moututo peut cette solution. Lélo est vraiment sûr et certain que corps les aliko Bima. Les athlètes roi Mikolo et Yakiwana, qui est Batubaye et Belé, Basili corps et Bima, corps et Bimité, par rapport à ma raison et Belé, Belé et Pessamaki, famille et comme côté l'État. Donc, Lélo, tout le monde ici, j'ai dit attaqué, mais Lélo vraiment, ils ont confirmé, tout le monde déjà n'est pas au bon, après Kalate, corps, il y a un déconnaissance Patrick Palata, les alliés Kobima, tous ont toujours branché na canal Kin Télévision, puis na émission de Bino, Bariété à Kinshasa, numéro, ils allaient na Sivana, où nous sommes allés na besoin na Bisso, ils allaient na problème, ni Kamouya Robin à Bisso. Tous allez à répondre au Bino Moussala Nandenge et Longo Bani. Merci pour s'abonner toujours et belé na canal Kin Télévision. Pati Tsumbu, mais manga côté wana pour bande comme Soussou. Ba mon abisobi. Tango yebi ke ozana bizota palata te kovanda na bakiti wana te mata likolo zelango kanabi. Ekozala esengo te soki service ya sécurité aye mpona telebisa ye. Malamu ete biso banso yo na palata. Soko ozali libota palata te bomaka likolo bokende kozela ye ntango bango bakolonga te biloko palata kolobaa. Soko ozala libota palata te mata. Soki baye kofuta yo ozakekola bango te bakotelemisa yo na makasi. Palata ye bavandi na bakiti wao.
de se trouver une place et nous allons devoir avancer rapidement avec nos cérémonies. Puisse se mettre s'il vous plaît et qu'on puisse dégager le couloir. Voilà, nous courons derrière le temps puisqu'il y a un autre corps qui doit être levé juste après nous. Et avec un cœur avec une tristesse, nous faisons la parole. Ce jour entre Dieu. À la personne de Patrick Palata-Kinano. Que dire devant cette réalité de la mort? Pèlerins, nous le sommes sur cette terre des vivants. Passagers, nous le sommes. Et c'est un chemin irréfutable. Tel que nous sommes venus et tel que nous allons rentrer. Je l'ai dit à plusieurs personnes. Difficile pour moi, particulièrement, pour avoir organisé son mariage, à Matadi. Je me retrouve dans l'obligation encore de prendre le micro le jour de sa mort, le jour de son enterrement. On pouvait tout penser, sauf à ça. Je disais, que dire devant cette réalité? Nous ne pouvons que nous taire, si ce n'est que rendre gloire à Dieu, créateur de l'univers, créateur des cieux et de la terre, lui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous lui disons merci pour tout. Sans plus tarder, nous allons faire appel à différentes couches de la corporation journalistique présente en ce lieu. Mais avant que nous ne puissions faire appel, nous prierons à toute personne qui désire, qui souhaite déposer une gerbe de fleurs, de venir se faire enregistrer ici où nous sommes auprès de M. Gabi Ndombassi, et vous serez enregistré. Toute personne qui a une gerbe de fleurs à déposer, Ntunyonso oazaye na liboke ya mbe ya koya kotika akobelema na oyo esika na liboso awa kosolola na ndeko Gabi Ndombassi ou Francis Ibeni ye bazali awa na biso liboso bango nde bakoleka na kozwa bakombo na bango po ntango ngonga ya kotika liboke ya mbe tobenga moko na moko na tour na ye. Dieudonné Mwakadi a empêché et dont la santé n'a pas permis de faire le déplacement de Matadi à Kinshasa. Après plusieurs efforts, que je prends la parole à cette oraison funèbre, en mémoire de notre confrère Patrick Palata-Kinano, décédé ici à Kinshasa, vendredi le 15 octobre 2021. C'est avec beaucoup de tristesse que nous nous associons ce jour à la commission d'organisation des présents obsèques pour prendre la parole devant le cercueil de notre confrère Patrick Palata-Kinano, à qui nous rendons les derniers hommages. J'avais Mwamba qui était avec mon DG Patrick Palata aujourd'hui. Il est devant moi, mais il est capable de me regarder.
C'est avec douleur que je vais en paix cette chers dirigeants de la presse audiovisuelle, chers membres de la famille biologique et belle famille des ministres disparus, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, c'est avec pleurs que je prends la parole au nom de la famille Talata la télévision pour dire un mot au funérailles de notre directeur général, Patrick Palata Dinano. La personne que je viens de citer était pour nous un père, un modèle, un beau manager qui avait pour mission d'encadrer les jeunes de la ville portuaire de Matadi, en particulier et du Congo central en général dans le monde des médias. Sa disparition sur cette terre des hommes est pour nous un grand vide et nous ne serions plus comme vivre. Pour une petite histoire, la personne que nous plairons aujourd'hui, Patrick Palata Dinano, ayant le souci de former la jeunesse du Congo central et d'informer la population tout entière, avait mis à leur disposition une chaîne de télévision dénommée Talatala TV, qui veut dire miroir du Congo central. En outre, étant manager, il avait initié des partenariats avec différentes institutions éducatives dans la ville de Matadi, notamment au niveau primaire, secondaire, supérieur et universitaire pour la scolarisation, voulais-je dire, de ses collaborateurs ainsi que leurs membres de famille. Du reste, aux membres de la famille biologique, nous suggérions, envie de pérenniser la mémoire de l'illustre disparu, de prendre en charge la chaîne de la télévision, œuvre de votre fils, frère, cousin, neveu, oncle, pour la continuité de sa vision. Oui, mais pour ça n'a été na kati na mintema na biso na oyo boye ndeko Patrick Palata aleka na kosala na matali kosala oyo ya journalisme na koyi kopesa témoignage na nga moko personnellement quand on a commis na Canal Congo Télévision na 2005 moto oyo ayambaka ngai na télévision ya Canal Congo Télévision ezalaki ndeko Patrick Palata alekaki pe na kotikela biso pe kosala émission na ye wana polele tosali yango na Kisangani to bandeko mosusu basali yango pe na Matadi et lelo oyo boye bandeko mosusu baza kocontinue yango. Donc Patrick Palata mpona biso bandeko na ye oyo ya Canal Congo Télévision azalaki mokete azalaki journaliste moko oyo boye lelo kombo na ye et puis misala na ye bandeko ba journaliste ebele baza kosala yango. Soki tokoyoka ye te baza kobenga lelo ba journaliste engagé Patrick Palata abandaka musala oyo boye ya kozala journaliste engagé bandakala lelo oyo boye eloko mingi ya koloba ezali te ezali kaka kotonda nzambe ndenge makomi elobi ete ye nde apesaka ye nde azwaka toza na mingi ya koloba te topesi nzambe matonde mingi. Merci. Nous allons donner un tout petit peu la biographie de Palata, poste-nom Dinano, prénom Patrick. Né à Kinshasa le 2 décembre 1979. Patrick Palata a fait ses études primaires à l'épée Mungankolo à Nyoki, études secondaires. Patrick Palata les a faites au petit séminaire de Bikoro, Bokoro, petit séminaire de Bokoro à Inongo, au Scholastica CICM, missionnaire des Scuts, pré-noviciat, études en philosophie, études universitaires
Patrick a étudié à l'université de Kinshasa, dans la faculté des lettres, département de communication. Il a aussi fait la philosophie aux facultés catholiques de Kinshasa. Comme expérience professionnelle, on peut retenir du parcours de feu Patrick Palata, journaliste à Canal Congo Télévision Radio Liberté, de 2004, année de la création de Canal Congo Télévision, où il fut, avant d'être muté pour le Congo central, directeur des informations, enquêtes et magazines. Ce n'est qu'après qu'il avait été muté dans le Congo central pour exercer les fonctions de directeur provincial de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Congo central. Et juste après, il a eu à créer sa propre chaîne où il était directeur général de Talatala Télévision jusqu'à sa mort. Patrick Palata est né de l'union de Palata Aïgeni Zéphirin Kouboula Victorine, troisième d'une famille de 8 enfants, marié à Madame Gladys Lubanza Dio. Patrick Palata laisse 6 enfants. Nous allons donner la parole à M. Xavier Palata, au nom de la famille. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, famille et amis, au nom de toute la famille Palata, que je représente comme aîné, nous vous disons merci. En mission, ensemble, avec Patrick Palata à Kolwezi, peuvent déjà s'apprêter aussi d'avancer pour le recrutement et les défauts de la terre et des sœurs. Les journalistes s'exprimer avec Patrick Palata à Kolwezi. Les journalistes qui étaient en mission avec Patrick Palata à déposer la terre et des sœurs. Je vais passer en ce moment pour le recueillement. Tous les journalistes présents ici sur place. Avancez. La grande famille Canal Congo Télévision peut attendre s'il vous plaît. Chapeau, chapeau. Avancez.
Avancez, avancez. Avancez, maman, avancez. La grande famille, Canal Congo Télévision, Radio Liberté, Canal King Télévision, peut aussi s'approcher pour le recueillement. Avancez. Canal Congo Télévision, Radio Liberté et Canal King Télévision. Avancez. Honorable King,
et par le nom de tous les enfants de la famille Patrick Palata Binano. Aujourd'hui, c'est un jour de retour vers le Seigneur. La parole de Dieu se confirme. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Certes, c'est la loi de la nature, papa. Tu nous quittes sans dire un mot. Ton dernier message nous laissait était de ton voyage à Kolwezi pour ton travail de journaliste. Juste après d'avoir organisé le premier anniversaire d'une année d'âge, le 8 octobre 2021 de ton cadet Patrick Palata Junior. Le jour de ton retour à Kinshasa, nous apprenons ton décès. Quelle peine! Tu nous laisses trop jeunes. Moi, ton aîné, à peine que j'accomplis 10 ans d'âge. Tu laisses ta gentille femme, notre maman veuve, et tes 6 enfants, sous la charge de qui? Merci pour l'éducation chrétienne que nous bénéficions, qui est notre arme de l'éternel Dieu, chez qui nous te confions. Le seul souvenir que tu nous laisses, c'est l'amour de la patrie, qui se reflète par le réalisme le traitement de l'information. Papa, par tête haute, nous te confions à l'Éternel. Veille sur nous, que le Tout-Puissant t'accueille en toute sa gloire. Chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, chers collègues de la presse, amis et camarades, en pareille circonstance, on ne sait pas trop ce qu'il faut dire. Parce que devant la fatalité de la mort, l'homme est sans défense. L'homme est nul. L'homme n'est rien. Alors, à qui est-ce qu'il faut interroger? Si ce n'est le créateur de la vie, l'initiateur de la vie, l'ancien des jours, le Tout-Puissant, qui est la source de la vie. Qui doit réfléchir aujourd'hui? Est-ce Patrick Palata? Est-ce sa famille? Est-ce nous? La réponse est simple. C'est nous qui devons réfléchir. Mais nous devons réfléchir sur quoi? Nous devons réfléchir sur ce qu'a été Palata, sur ce qu'a été l'homme avec sa famille, avec ses collègues. Nous devons réfléchir sur nous-mêmes. Parce que toujours, ces Saintes Écritures nous disent, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Mais pour les morts, il n'y a plus d'espérance. Leur amour, leur haine, leur envie, leurs ambitions sont déjà passées. Mais puisqu'il faut réfléchir, nous devons plus réfléchir sur l'homme qui est parti, Patrick Palata. Patrick Palata, c'était un être particulier et spécial pour sa famille, ça c'est clair. Il était un être spécial et particulier pour sa chère épouse, Gladys Lubanzadio, et pour ses enfants. Mais il était aussi un être cher et particulier pour ses collègues, ses amis et tout ce qu'ils ont connu.
puisque je prends la parole au nom de la communauté de CCTV Ralik, je voudrais parler de l'homme qui est Palata en tant que collègue de service. C'est en 2004 que nous avons fait connaissance de ce monsieur. À l'issue d'un concours d'engagement comme journaliste au sein de CCTV Ralik, où 50 candidats journalistes ont été recrutés. À l'issue de cette épreuve, 24 personnes ont été retenues. Ce que nous avions appelé à l'époque, dans notre jargon au sein de notre rédaction, le M24 ou le G24. Ce sont ces 24 personnes qui ont bâti ce qui a été connu plus tard comme une chaîne à impact, CCTV Ralik. Et Patrick s'est vite démarqué et c'est lui qui est le premier secrétaire de rédaction de cette chaîne-là. Et très tôt, on a vu ses qualités. Entreprenant, bouillant, travailleur, ambitieux. Il n'a pas fait longtemps pour gravir l'étape de directeur des informations. Toujours avec la même hargne de vaincre, de travailler, d'aller de l'avant. Il a fait son travail, il a accompli sa mission en tant que journaliste avec brio, avec compétence, avec les qualités qui étaient les siennes. Nous en sommes témoins. Et dans cet élan du professionnalisme avéré, il a été vite envoyé comme directeur provincial de CCTV Matadi. Là également, il a eu à faire des exploits, il s'est vite démarqué, et il a marqué de son empreinte cette ville. Je pense qu'aujourd'hui, tous les habitants de Matadi et des environs savent et connaissent ce qui c'est ou ce qui a été Patrick Palata. Au point que il a intégré cette contrée, cette population, comme s'il était ressortissant du Bas-Congo ou du Congo central, pour être correct et actuel. Malheureusement, c'est là où son destin va virer au rouge. Et enterrer notre frère et ami Patrick Palata Ginano, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Patrick Palata Ginano, oyo azali ndeko wa biso pe batangaki na likindolike elongo na ye oyo tobandi depuis 1989 ota te na kati ya molimo akokisi mokano wa Nzambe na basakramento sika awa tokunda ye na kimia mpe na boboto. Tokokunda ye lokola bakristu bameseni Nzambe ye ebandeli mpe suka yango so na mokano mwa ye. Tobondela Nzambe mokonzi wa bomoi mpo te na nguya ya ye asekwisa ndeko wa biso Patrick akotisa ye omulongo mwa basantu Kristu mokengeli molamu wa mpata sikawa akumba yo mapeke azongisa ye omboka ya tata. Bongo ndeko wa biso ayoka esengo elongo na basantu banso balikolo. Tosambela Nzambe yo ntangolo tokotika ndeko wa biso Patrick Ginano po maboko mayo. Tozali na elikia enene te nda sekwi omokolo masuka elongo na batu banso bawe oboyambi yo tokotondo yo botondi po ya malamu maso opesaki mosaili wa yo tango wazalaki na ino awa ose mana maso makolakisa bolingi bwa yo.
makulakisa mpe lisanga tokosangana banso na Kristo enzambe ntangolu tokosenge yo otandela biso matoi ozima losambo na biso oyamba mosaili wa yo ondako ya yo olimbisa masumu maye biso bayi totikali na ino awa ose tolelisa mitema na mateya na yo tokobondela bongo mpo ya Kristu mokonzi wa biso obileko biso seko azalaki ye moko te azalaki na libota elongo na mwasi mpe na bana yango wana tokosambela mpo ya bolongani wa ye akoki kobeleme oboso elongo na bana mpo te bakabwana na mobali lokola Nzambe yo tata okoyekela bato ngolu okolongola molili mwa liwa tomono mwinda mwa bomoi tokosenge yo tala biso tozali na pasi salisa mpe batela biso salisa mpe batela libota pasi alilaka eleka ndelo te tozala banso na boboto tomono ngolu ya yo mwana wa yo mokonzi wa biso Yesu Kristu alokisi biso oliwa ntango ye moko awaki na sekwa ya ye azongiseli biso bomoi olelisa biso tolanda nzela ya Kristu alakisaki biso osangisa biso obondeko bwa yo esika tokolela lisusu te obenisa bolongani wa ye mpe otolisa ye na grâce ya azala na kimia pe akoba mobembo mwa ye nsima ya bokabwani na molongani omaboko mayo na Kristu mokonzi wa biso obileko biso seko olibala lisanto bolobaki ete na kotika yo mokolo moko te na liwa yango wana sika liwa ekoki liwa ekomi bokokabwana tokolongola pete omosapi tina ete bakambola yo awa sakramento ya libala lisantu esuki pongo okoma bomwimo yo polele ose eye tino mokolo biso banso tokoyingela o esika lisantu omboka esantu ya seko Zama bonso obelisa mosali wa yo gradisi e okambola ye ominyalo miso na se okambola ye e otika ye mokolo moko te zala na ye akoba bomoi bwa ye kino mokolo akotika nse eye elongo na libota mobimba yozali na bomoi yokotamisa bomoi bwa biso mikolo miso na Kristu mokonzi wa biso amen. Awandeko wa biso awandeko wa biso Zamedata wa biso O paradiso abalama azala na bino Nzambe wa bokasi bonso abelisa bino Tata Mwana na Elimo Santo milulu na biso misili ndeko wa biso Patrick Palata ginano apema na boboto na ngolu ya Nzambe amen.
Même ceux qui n'ont pas moko, je prends cet engagement pendant que vous êtes encore à Patrick. Tradition na gouvernorat na biso. Ceux qui m'ont parlé à Koufeli, moi si, même ceux qui Patrick a bandai ko sala na l'état te. Ngai tangu na komaki, mutali boso ezala na kisasa na tangu na ke vice gouverneur. Mutapesa kanga micro, télévision à liboso. Bobi misana bino nzoto. Mama Gladys tokotika yote. Na ko solola na gouverneur. Silisana nous pili à Moubali na yo na quelque temps. Province ya Congo central, je prends un engagement. Bako pesa yo musala pour boko la bana. Parce que Patrick Palata azalaki mokongo ya solo. Nazwi engagement wana ngai de yonkusu. Bako pesa yo musala. Boko la bana. Nous allons devoir nous mettre debout et que le service fasse son travail. Oti Kansela, Mbote na bino nyonso o tebisa bino lelo barete Kinshasa Canal Kin Télévision tozalaki na matanga bongo ya ndeko na biso Patrick Palata. J'espère que bapsek nyonso ndenge eleki omoni yango tokutani pe na moko oyo bazalaki batu oyo babandaki kokamba mboka na biso Congo central. Tumika na koyoka ye pe amika moko betela biso mo lisolo moke ya ndeko Patrick Palata par rapport à vie professionnelle na ye yo omona ndenge. Bon, nga boyebi ndenge bato bayebi c'est de Yonkusu na tangu na komi vice-gouverneur na 2004. En tout cas ba télévision ya liboso oye zunga journaliste à liboso na sala na ye ba émission parmi ba journaliste à liboso penda Patrick Palata. Wana na yebi journaliste ya CCTV a wana Kinshasa na kin canal kin bon. Donc aza mutu moko assisté na ba premier pananga na yebana kina noté na ndinga yeko tia télévision oyo ya président Jean-Pierre Bemba na kati ya province ya Congo central mutu nyoso ayebi poids ya président Jean-Pierre Bemba na tango wana surtout à l'époque vice-président de la République. Il est venu à implanter télévision wana à installer ngo et télévision ya liboso oyo ya l'état mais ya privé ezalaki télévision CCTV na kati ya ville ya Matadi o télévision tuna bato bazo tala mingi lokola pe ezalaki alandaki ligne éditoriale na bango et la position qui était politique ya chaîne wana. Donc vraiment il faisait biso lokwa tozaki ba démocrate
c'était un professionnel. Naninga yego sa musala nae, naningi mukonza uti ko rappelango sikoyo presque na oraison funèbre to témoignage pona ndenge makambo yaka koleka mabe pona yemen kala il y a pas longtemps avant akende loi là-bas ngana ye tozalaki na programme na lobi na ko annoncer candidature nanga epai ya ye Nagui Roger Nyampala. Donc bakende stango bakozonga nde tokosala mais carrière na ye ba collègue na ye bazali awa bakoki ko témoigner yango. C'était un homme disons extraordinaire et très humain, mais loko bakokai ko longola na Patrick Palata te professionnalisme azalaki journaliste professionnel. Peut-être on va poser ba question, c'était toujours sans concession, hein. C'est vraiment un type très objectif. Et biso pesala biso e sengo mingi aye na Congo central ayaki ye moko mais lelo soko tangina la veuve balie pa na biso abotina bana ndenge buti ko mona. Donc pour na biso c'était devenu un frère. Et sikoyo nga sikondi nazako yeba que Patrick, bon, d'abord je l'ai toujours pris pour quelqu'un de l'Équateur. Donc maintenant quand ça a né l'Équateur, si on est naïo quand même province naïe, mais il était d'abord Congo. Merci émission Amino Barieta Kinshasa. Tukomina suka tusilisi tulakisibino obsèque yende kona biso Patrick Palata oyo tiki lelo akei na lelita esika na ya bopemi bino ebele o bolanda émission na bino Barieta Kinshasa na canal Kin Télévision bozwa toujours temps ya ko s'abonner ebele na canal Kin Télévision tika ete nazwa temps na ngai ya ko senga na bandeko na ngai neti ozaki na sima ya caméra ozaki na Coupa Bola Coupa na Benjamin Mwamba oyo bazaki na sima ya caméra pour ça la cadrage ya émission et les kitoko. Merci na yo Petit Tsumbu na côté réalisation et montage. Merci na chef na ngai Guy Poutou, merci na les grands coachs o babengi ndeko Zulu Gilles Boulembi, je suis Funa ngai na bino tukutani mikolo zali koya. Bye.